Bonjour, bonsoir, réseau dépendre quand na héros kutana na émission femme sage parce que tozara ngonga mon côté. Na tombeli biso ba bon dimanche na biso nyonso partout dans le monde, États-Unis, Amérique, Afrique du Sud, Londres, Paris, Angleterre, dans bino nyonso. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso nyonso. J'espère que tokende kokumisa nzambe parce que lelo dimanche eza mokolo kola pemaki. Il faut que zong sarama tondi et pa mokolo pema. Yambona pande biso nanga tika to bondela nga la bino elongo. Seigneur, merci pour la grâce. Au sali biso ya kokoma lisusu mokolo dimanche lelo parce que ko banda dimanche passé kino lelo ebele bakufi. Ebele baza gravement na hôpital. Biso to moni eza ngolu to mérite ngote. Yango to lobi merci nanga na ba kairos nango pesanga na kati internet. Tika bolamu na yo ezali kolo na bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Nalobi ngai na kata mama Lorraine Mbala TV. Na ndobenga bino su ba abonné na ngate. Boza ba kairos de moi. Ba kairos nanga. Donc kairos signifie le temps de Dieu. Donc yom to landanga la minute na 2023 obi kaka rien que le temps de Dieu. Donc yo kobi kata mutamokilité. Mutamokila manipula ki asaki wa koka ko sala au vieux baton batu. Mais en 2023, il faut vivre le temps de Dieu. Yango na bengi bino ba kairos de malolo. Ba kairos de malolo na pesi bino son mbote. Le na za na post na solo la na ba mama non na ba jeune maman. Ba maman te ba jeune maman de 40 mata. Oyo ba bota avant, ba maman ba bota na ba 13 ans. Ba bota na ba 15 ans le ba okola na bana bango ba comme na bana bango lokola ba ami o ba otambola nzilo zo ebate aza maman aza leki o nani ya no présenter boye ça c'est ma fille oh c'est ta fille oui c'est ma fille ba on dit maté na ça pousse na sto solo na biso. Pourquoi na lingi to solo na bino na lingi to solo na bino pourquoi parce que et ça là ba maman ko banda la 40 mata donc ba 45 ans ba 46 ans ba 47 ans ba jeune maman oyo bazo longolisa bana bango zemi trop bozo longolisa bana ba zemi makasi. Pourquoi boza la pose ba benga bino ba kokote obotaka avant sur na 15 ans 14 ans 13 ans obotaka na âge moya mukie le lobo et moi na linga peso koko. Donc, et comme on tungi solingite, ba camarade nga ba rosekanga, na zui koko nga za posa ozo kokote, nga na olinga moi na nga pa olinga. Et belé ba ke plus loin, ba pesi ba na bango ba tonga ba 5 ans. Ba zusi ba na bango ba tonga ba 5 ans. Ya. Ninga pesa biso moi ide mukie. Est-ce qu'on a 14 ko sambela pona mbala na bino? Oyebi bi bezo ba na biso, tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous avez réussi. Et vous verrez s'accomplir. Oh, nyoso senga kana lo sambo. Pe o senga kana kombo o eleki ba kombo nyoso. Ezaka kombo Yesu Masia. Nzambo osala nini? Osanga te kokokisa yango. Ba mama, tozo kata ko sambela pona bana na biso. Ozo sambela pona mwana yo ya. Oza mama obimisa na li, oza yom to bimisa na mokili yo. O bomba e pendant 9 mois na libumu na yo. Ba caprice, nyoso yom to bikango. Mama, nyoso koloba, nzambo sani, ozana si mama loba, mnoko na yo. Parce que yo zanzambe nya, si mto za mama na ye, yo kolobe sani, lata ye. Soko ebisi nzambe, nazana posa mwana na ngai. Abala na ajiboy. Na ajiboy, pa msusu bana babanda classe avant. Na 20 ans, moi la cause appelle diplôme d'état, à ce diplôme d'état qui est universitaire, si peut graduat. À quoi que paye msusu ba 23 ans, moi on a 6 licences. Obinga mwana ngo bana 23 ans maman banda ko préparer yango ozo bonde lobi nzambe na si à 23 ans mwana ngakuta na mibali te mibali nyoso bokuta na bana na mwana nga yoka bango solo ba mbwa ya na opesa la Bible nous dit on donne ce qu'on a nga na opesa yo za o mama na nga sala pa na ngai nga mama na nga bande ko sambela ndo sa nzambe mwana na nganda za wabala musali na yo mwana nganda ninga za boye abane ko loba maloba o mama na nga loba yango ekokisama nga na bali na C à 23 ans te na bali 23 ans mata mais na bali mo seka na bali vierge mama na nga bomé mutu te pona bala la vierge nde na bala kiwana mbana nga azaki en honneur à sepela ki azu moi Simon mo seka azu moi Simon seka lelo
to luka basi ba 25 ans ba vierge okotanga bango na misapi bazate maman nazo peso stratégie ozo bondela pona mwana na yo ozo tele ba action de grâce yaya tela la jeune fille no ba action de grâce ça c'est la rio qui na kolongolisa mwana no ba zemi ozo longolisa déjà comme na 3e pourquoi oyoka soni et ça les belé ba na ba 45 ans em so longola ba zemi na bu mwana na ba atema likaka mibali na ba ajwana longola ba zemi lelo aso le la mai na misu aso luka mwana ozwate me yo za na mwana tendo zo ke kolongisa mwana ba zemi pourquoi ba obongo ozo boya ba bengo koko yaya tika kolongolisa mwana ozemi déjà longolisi 3e na âge ni 17 ans alongoli 3e et bon soki nzamba lobaka obota ka misatu ano so longolisi omona to pesa ba pasteur mutu passe déjà nombre o nzamba telo na mokili yo déjà susi ngo na kolongola siko te yo obala pourquoi ningi o simbisa mobali touche mbala bato honorer yo yaya na place que kolongolisa moi no zemi vanda conseiller mwana na yo yaya vanda conseiller mwana kene na spiritualité kene na bonzoto tali c'est réalité à vie yaya tali c'est réalité à vie tant ozo sambela pona mwana ozo sambela binzambe na nga na si ya ajoyo mwana ngai bana mobali te mwana nga wana lisola yo na papa wana lisolo yo na nzambo ozo bondela pona mwana yo ozo pesele ba action de grâce na tango akala ndeti ba biso boye ngana zo ko mama evandisa ngam so ke libala ya ozo kende libala boye ba vanda kala mobali boye mama na nga conseiller ngo te soki na zo ka ngone église te soki na zo ka ngone église te ngana sande na libala soki na zo ka ngone église te kola na mobile na mbeto na ibaka ngote mutala kisaka ngona pesi mama maman chérie la révérende maman Sophie Vinda la révérende maman Sophie Vinda na la kisaki basaka boye balala kaboye basala kaboye na tema na banda okene bizalela mwasi na yebaki ndana sere tuvaki na libala parce que ba maman na biso au moins régler maman pas pesa moi na conseil ando régler boye soki mobali ameki ko bima na mobali okozwa zemi non tela ba conseil ba pesa biso ndengo régler boye so mobali atuti o kaka boye ozwi zemi talo kuta ba mama ba koka ko pesa bana bango conseil te so na nini boyo kaka moi no yo nazo sala émission Emma nazo sala émission awa mo nazo déranger ngai calmez kuna yaya ba mama ya biso ba tala niveau ndeti na ebi jeune mama ebi si mwana na regla lobi yaya ndo zawa na kaka soko meki kokuta na mobo bo solo la kana na mobali boy o mwana loboko bimi na mapata non ba mama ba kosa biso me ba jeune mama bo vana bo conseiller bana bino ato boy ko conseiller mwana yo na ba téléphone makambo ezebele na classe bana ebele ba ozo makambo na classe ya conseiller mwana yaya ndingo zaboye okomi déjà mwana mwasi soki obimi na mwana mobali bosali rapport sexuel okozwa zemi oza mwana mwasi tanga classe honore nga mama na yo ngai basentaka ngai tala soni na pesa na famille mais yo so basente yo baloba tala ye wana mais lelo soko bali vierge mobali na yo aopesa nga valeur akoloba ta mama no abala te mais maman no edika o malamu mais soki obali lelo basakani na yo omani ndongo ozaboye mobali moko tako ya pa honore yo oya kaka po yeba nzoto na yo atiki yo surtout quand nde batete no za kotele maboye posa ne sani afina ngo batete sani ekweya yaya mobala ya kobalo okoma déjà dévierger soni opesinga soni yaya olongoli baze matrice c'est lembi yaya pardon kolongola zemite kosala rapport sexuel tena mobali soko juge mi vie baby soki oboti obebi si un quart à vie na yo mama solo la mwana mwasi lokola camarade yenda sa camarade na yo tika koka mwana soni ya talisa mwana ba vérité biso tozala poto tebi ke na poto déjà mwana 15 ans 14 ans 12 ans comme dans la petite amie parce que on peut qui c'était
mais conseiller ya zo ba préservatif ta la mesa ozo ba préservatif ba prudence ba condom ozo tie na mesa bi ya moninga mama na yo soko za na posa obi mana mobali zo ba condom mango mais yeba ndozo bi mana mobali boy mobali otika o respecter ote talisa moi no vérité ya talisa moi na yo préservatif eza pour et préserver yo aux azemité Tarando zabo pesa nga koko ngope na za posa na bala na za posa na bota ba sentanga nde na bota ba sentanga ngai même si ba honora yo ba honora ngai yo po honorer ngai nga mama na nga la nanga la lichette te ya ana poto lingo kotanga prison pour na beti yo conseiller moi na yo talisa moi no ba réalité talisa moi no ba vérité tout tika koka bana biso soni bana baozo la biso bazema avalage oyoki soni oke kolongolise zemi okomisi dana 3e olongolisi mwana tando lingo ke na 4e zemi ya nzamba lola ko pinir yo soko meki koke kolongolise zemi wana akufa na salle d'op akokufa na salle d'op l'autre a dimanche quand nous avons préparé oke kolongolisa mwana no zemi orozonga maboko pamba Maman, aujourd'hui na plein de temps ya koleka na internet, ya koloba buzoba, ya koloba n'importe quoi. Pesa ba nos conseils. Sambela pona bana na yo. Yo tala yo morozana le maman oza mal éduqué. Soko raté éducation, mais éduqué bana na yo. Éduqué ba jeune fille na yo ya. Zwata ko solana ba no basi. En tout cas, to s'abonner na maman Lorraine Mbala TV. Ah, soko bandi ko sa makamba buzobo koma na babone tala. Mais so bandi ka ki sérieux boy. O batu ba boba s'abonner, faut bonde la bango. Mais na bonde la bolingo nzambi. Yo tala ngana no s'abonner te. O s'abonner ka kuna, o partager, o aimer. Nzambe na ngo zanga te ko pambola yo. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Bye bye. Mais Kairos. Bye bye. La prochaine émission, vous allez jamais décider. Bye bye.